ni sai baka ba biloko nini ezobe bakati nanga po ya bongisa bande ko nangai batanda kinga piège ngana mona na kananga te ba bengi nga balobi ndeko mwasa akufi na bengi batu bazolela na benga ndeko mususa zolela lobi nanga kutabi kolongo la vidéo yote yozela kaka na poko ata on a vidéo na zolela c'est que c'est bon ngana ebeka kende kwa ke inzoka ba utiliser ngai na sengi bino pardon ba utiliser na batu ba finga ngai mais na priya ki pona batu tu ba fingi ngai na sengi nzamba limbisa bango parce que nazana manto nzambe kati nanga tika na yebisa bino Elisa lataki manto double pension ya Eli azaki ko tambola zaki na bana moko mike bazo finga Elise mais Elisa modira ki bango ba ours ba bimaki na kati ya zamba balia ki bana wana mengana ko sambela mabe pona bato bazo finga ngate bo bazo considérer ngenemi na bango na ko sambela mabe pona bango te mais na prier ke ba yeba nzambo abengi ngai ezana bato musu ba bengani basali na nzambe ba yebisinga ke na leka na public na senga bango pardon mais na sali bango eloko te bandeko na ngai bazo bundisanga sans cause balobi ke naza niveau moko na bango te mais c'est normal parce que nga naza mwana Yoshua Masia na bite so bozo yoka ngai parce que toza papa moko na bango te nzambo abenga ngai azwanga na ténèbres tika na beta nono lisolo nzambo abenga nga po boyeba munene na ye ezalaki muntu te o akokai ko bimisange sika na zalaki ezalaki ni papa na ngai ni mama na ngai libota na ngai lobake sili po na ngai naza raté naza mwana ya soni baninga ba kritika kinga ba finga kingai bazalaki mitema mabe na ngai ata na ke na vandi na muninga ata na lali na lie na ye na mutema baninga balinga kingai te même na libanda ya mokili balinga kingai te basala ka ifo ba utiliser ngai tala sœur Clarisse mobalo alinga ka yo tala sœur Clarisse mobalo asepela kana yo nzambo abenga ngazaki ko mona nyotso wana mena bande kolobaka akombo nzambe magetu nazalaki fiyo bango batie na internet isiko batie na komba lizarazu mama Clarisse mande ko betaka masolo ya nzambe nazalaki na baninga nde batutu bazalaka na baninga na lie na baninga na vai na baninga mais les choses que baninga babande ko sala ngana bande ko sala te mais kombo na ngande mute sambwaka kombo na nga mute tambola ka bande ko na ngai banda nzamba benganga bazela ka mwelo ka mukepo ba finga nzambe na ngai ndo moni le sali ba finga nzambe na nga po ba mona kengana le kaliboso na répondre na finga na okokate na okokate balingi ke bato bamona ke nzambe nanga zanzamba lokuta mezana bana nzambe o bozolandanga o Saint-Esprit azana pona ko révéler bino grâce au nzamba te katinanga muta ko étouffer grâce au nzamba te katinanga azate balobi ke ye fois bima na monde internet ya ko repesa bana na nzambe message te biso satati biso poto étouffer ya beaucoup de gens bozomona na internet bazo prier bazo tanga komba Jésus bazabana na nzambe te bazabana na nzambe te moi j'ai sorti parmi 7000 personnes n'ont pas encore fléchi les genoux devant les balles. J'étais dedans. Nzamba yako zwanga j'étais dans nazaki na ténèbres. Ton yeso yako zwanga nazalaki na ténèbres. Alléluia. Ezalaki muntu ta kokoya koya ko zwanga to zalaki belé na ténèbres bandeko na ngai. Et nazandenge mona Lazare. Lazare ton yeso yako réveiller Lazare. Bazalaki batu bakufe belé. Mais na mato ya Lazare okaika avoir Jésus. Lazare yoka eka voir Jésus bato bakufa ki pembana Lazare bakoka ko kapipa voir Jésus balamuka mais ayeka ka grâce à Lazare eza ndenge moko nanga Yesu tanga yeko zonga na kati ya ténèbres asimbenga na liboko apelisa ki munda na ténèbres jour na ténèbres soit ki lumière tango abimisi ngai ténèbres zonga ki molili azwi ngai alinga ko présenter nga na misu na binote po bolinga ki le musubo juger bolinga ki bobo yanga esenga ki ya préparer nga ndo moni Yesu a préparer kinga na koli na maboko wa mutu na maboko wa Yesu tanga préparer nga ndabimisa kinga na misu na bino ezaki personne na liboto nanga ko ko délivrer ngai liboto lobaki naza zéro naza raté famille lobaki naza zéro nani atonga ngai te nani emilia ngai te ton nzamba bengi ngai bakomi ko welela nga na l'église na bango mais na l'église na bango na ngai na kende Yesu na ngaza kuna te soki nazalaki na kati ya église nalingai na honorer nzambe na nga na ba lèvres mais mon cœur na ngai ngai s'éloigner na nzambe na ngai nazana molimo impudicité ya sexe na ngai nazana molimo masanga na ngai nazana molimo ko tambola de gauche à droite c'est pour ça Dieu l'a pas permis na kena banzamba bal na bango c'est pour ça depuis nzamba benganga je suis combattu mais balonga kangai te bazo sangana ebele po balongola bana nzambe ezana batu mingi baya pa nzambe à travers témoignage na ngai ezana batu mingi baya pa nzambe à travers mola mo nzamba salela ngai soki na toute sa bino mitema nazo senga bino pardon ngana za muta ko lekate na finga na internet naza mutu te fio bango batie na internet wana ba komi kombo lizarazu na mama Clarisse baza deux personnes différentes
Ngana luka nzambe te. Yesu mutaya luka nga pona za mutuya na miso nzambe. Balinga kite na ya ko partager parole nzambe. Babwa kenga malade pe ma semaine no mobimba. Mais Yesu abenga ngai. Alors bien Clarisse, même s'il y a des tempêtes, c'est moi qui t'a choisi au milieu de ce monde. Ne crains rien. Na bengi ba médecin. Ba médecin ba binanga ya rien. Ba pompier ba yeko joanga ba lati bilamba na nzoto bande konanga. Ba kinanga na hôpital. Ba sali nga ba tie biloko ba moniki na zana malade wana te. Na ke pas deuxième médecin mon na malade wana te, mais j'ai compris les maladies spirituelles parce que bazo combattre nga sans cause pour na tika koloba bola mo nzambe. Le 20 autant bazo finga nga na tema bolongo na se na obi nzambe yokela bango mawa yokela bango mawa Seigneur pardonnez bango bazo sala bayebite parce que Satan a envahi mon tema na bango na oki Saint-Esprit lobi nanga je suis dans la porte, je suis dans la porte. Jésus m'a parlé, m'a dit je suis dans la porte, je suis dans la porte. Dis à l'église qui prêche la repentance na mtema na lobi l'église nini ekondi mangai. Église nini e kondima ngai ngana ka ese kutu nzamba koloba nanga mais pourquoi tu pars tu plairas à l'internet mais nzamba li kuta yeba oh on est le kakité mais abi moi Jésus je suis dans la porte ceux qui ont tozo kanga bi mana distraction balingi na ya ver binote pona lo babola mo nzambe te na lo ba message en nzambe te yango bazo se loanise bino nanga yango moni bazo tambusa kombo na ngai parce que Yesu me parle. Yesu ayebisinga je suis dans la porte. Quand Dieu me parlait na santa ki sunzoto te nzoto ezalaki lisusu te na yoki pema nazoka pema na ndoko yoka lisusu nzoto te na monaki tina nzoto te abinanga je suis dans la porte, je suis dans la porte. Moi Jésus-Christ je suis dans la porte. Moi Jésus-Christ je suis dans la porte. Moi Jésus-Christ je suis dans la porte. Mais l'internet bazaki ko finga bazaki ko critiquer mais moi j'étais devant présence à Saint-Esprit en de prier pour tout le monde la bande ko finga ngai nazo senga mawanzambe likolo na bango nazo senga mawanzambe likolo na bango nepsi nzambe zwa na yo ngai mokilo ezana mitema mabe ya tellement méchanceté. Seigneur prends-moi, Seigneur prends-moi na matata lokola ndenge enoki ya mataki Seigneur aleka kinanzela akufate. Tobi mana distraction zomona bazo sala wana. Tobi mana distraction bande konangai. Tobi mana distraction tozo banga coronavirus. Tozo banga ngo, tozo banga lisumute. Ezana maladi mususu ndeko nango ki muntu pasi. Osali fièvre koyo kufi. Ezana maladi mususu eza crise cardiaque okoyo kufi. Na mona biso tout ozana ignorance. Tozo tokisa balumba lumba, tozo tokisa be jour nanga pe nazo tokisa. Kati nangelo bi mais les seules choses qui peuvent vous guérir c'est le sang de Jésus. C'est le sang de l'agneau. C'est le sang qui ôte les péchés. C'est le sang qui délivre. Même moi aussi j'avais fait ça. Mais l'esprit de Dieu, c'est que le sang de Jésus peut nous délivrer. So nzamba lobe okufa nango so nzamba ba okufa nango to okufa nango te ezana batu musu ba koti hôpital nzamba bimisi bango parce que nzamba lingali wa mutamasumu te batu ba komi paniquer ba prier comme coronavirus je te chasse au nom de Jésus. Dieu m'a dit c'est la repentance. Parce que Jésus-Christ est dans la porte. Dieu m'a dit, c'est la repentance. Parce que Jésus-Christ est dans la porte. Des prières que les gens qui font la ligne, c'est les distractions de chasser le coronavirus. Un enfant de Dieu, Tobo Sani Nzambe, Tobo Sani Nzambe, et pourtant, mon temps, à la fois, il peut dépenser les montagnes. C'est pour ça que Jésus t'a là qui n'a bac. Seigneur, réveille-toi, sauve-nous, on va mourir. Les gens de paix des fois. Pourquoi quand na mbongi wa mukio biso to komi kolenga po bato bazokufa to lukaka Yesu ti to bibiso to foto mona nzambe non mais pour mona nzambe il faut les kananzela liwa bien aimé dans le Seigneur. Bo condamner ndeko na bino sambo yeba. Ba condamner ki Marie Madala. Ba yena Marie Madala. Ba bise na loi Moïse. Ba ba ki ke moi si sera commettre adultère, il faut te lapider. Yesu azalaki kana sazo koma. Oh nzamba béni mamelene. Yesu azalaki o koma. Mais ba to ba ite ke Yesu azo koma di commandement na mabele. Tanga talaka bi o asala lisumute. Abamba mwaso libanga ozana. Misuba simba ki mabanga minene. Misuba simba ki mabanga mukie. Mais mutabamba ki Marie Madala libanga zalaki te. Yesu atala bi femme tes péchés sont pardonnés. Pourquoi yozo condamné ngai?
Pourquoi yo koti na kati ya délire bato bazo finganga? Parce que bazan amour en Zambete. Dieu est amour. Dieu est amour. Yesu tina croix zalaki humilié. Ba betaye ba boma ya tikale ko finga te. Nganzamba longola nga ko finga. Azwa mutema nanga bwaka na tuni mais pourquoi ubaki mutema nanga? Alors koti mutema nanga bi regarde, y a pas de fondement na kati ya mutema. No zaki na nzete na kati. Tant natali nzete na kati ya mutema nangai. Na lobi oh Jésus, nazo temo na mutema boy. Mais mutema zongi sanga na yebite. Nga linga abatu ndeti ngai moko. Bosambela kanzamba révéla kabine les choses qui est caché. Bisoba na nzambe foto yebaka o azamo na nzambo azamo na nzambete. Bazawa na ebele. Ba ebekete o nzamba zo utiliser foto longole na internet. Mais nzambo abenganga ko permettre te. Babi mwana bilaka kufaka te. Ata bobwaki mupepe, ata bobwaki malade, na koya même na bolembu. Pona koloba bola mo nzambe.